Mes chers compatriotes, peuple congolais bandé Bangayi, message na ngai ya lelo ezali ya suka avant tokuma na mokolo ya eyoma munene na RDC. Sagesse Congo et le baga était invitantu kama bunduku. Et l'ingo le baga soko muzana bitumba ordre et singi outa et pas mutumoko les guides. Ordre outa le peuple était guide azali mutumoko à pour réfléchir, à pour penser makambu, à pour décider et à pour commander le peuple. Victoire et peuple égalité sur le peuple azali ko yokela guide na yede mvita tout kama bundoko. Peuple congolais bandeko bangai bozali ba citoyen ya mboka moko ya kitoko mboka etonda na bumengo mais bino ba peuple congolais bozali très pauvre kolia na pasi makambo nyonso pasi yango wana Seigneur a Congo et les dieux battu kula bayebaki ke mboka na bino ezali mboka etonda na bomengo ki pasi bozali komona euti na classe politique médiocre ezali kodiriger bino classe politique médiocre ezodiriger bino yango wana Seigneur a Congo aponaki mutu moko atindaki ye ayako guide bino ayako libere bino ayako diriger bino pour bobonga yango wana nalobi boye ozala mukongo ozala mungala ozala muswahili ozala muluba
les lundi 7 août biso nyonso tokotelema po tobengana ipolitika na mbe na barwande na ye bazokolonise kongo na biso sango epanzani kisasa mobimba e bato ya rassemblement bazali kotravailler mpona komaintenir Kabila na pouvoir bino bato ya rassemblement bo démontrer à mon peuple congolais que makambo wana ezali ya solo te ndenge nini bokodemontre minuki kondro mavanga kena kia foi bokodemontre de telle manière que les lundis bino nyonso bato ya rassemblement bo marche elongo na peuple bamona bino soki bamoni bino te bozali bakolabo ya Kabila bozali 5e colonne oyebi pendant la guerre à 40-45 ba allemand bakende ko coloniser ba allemand bakende ko coloniser France mina direction générale de Gaulle la direction générale de Gaulle ba français ba lutter contre ba allemand ba bengani ba allemand pe ba français nyonso bazali collaborer na ba allemand ba bengati ba 5e colonne c'est bino bato ya rassemblement bozali 5e colonne ce que vous allez sortir le lundi peuple à mon abino à mon que vous allez marcher ce qui était peuple à s'occuper de nous. Botouna na France et Makambo Salaki contre la 5e colonne. C'était très dur. Na Séni, n'a pas prêtre catholique, n'a pas évêque, n'a pas abbé, n'a pas peuple congolais. Ba bimisa peuple congolais tolingi ba prêtre catholique ba bimisa peuple ya église catholique na balabala ba tambola pona kopengana ipolitika nambe na barwande nyonso bazokolonise mboka na biso soki bato ya église catholique babimite baleki babwaka nsukitumbu kwa bamuta soki babimite pesa sanction na ba évêque na ba abbé parce que bangonde batu ba tingi batu na bangote ba bima ezalité que groupe ya batu e monaka pasi ce qui passe c'est ni bina bozo aki mokonzi nazali ko senga na bangunza ba église nyonso ya bangunza ba bima batambola elongo na peuple pour na kopengana ipolitika nambe soki bangunza babimite soki rassemblement azali kolakisa peuple ke bofanda na ezali sabotage parce que ngai na kobima le 8 août na Kinshasa na sali ba peuple nyonso mais peuple il faut bazala libanda na bandako na bamote soki bazali na bandako tokopesa sanction na ba rassemblement tolingi komona bato ya bundu ya Kongo bazali kobima babima soki bato ya bundu ya babimi te faute ya chef administratif ya Kinabi yende mtozo etumbu bato ya bundu ya Kongo babima nalingi komona ba protestant babima soki ba protestant babimi te tokopesa etumbu na bapasteur na bango nalingi komona bato ya église de réveil esprit alobi na ngai ki telle église de réveil atambolaki te tokosanctionne église wana bapasteur na ye tokosanctionne bango
nazali ko répéter à 3 fois kotambola na Kinshasa le 8 bokomona ngai na kotambola lokola elima monene. Et je serai là pour punir et pour récompenser les bons travailleurs. Tolingi, komona, soldats du peuple, barlamino qui n'a pas contre Hippolyte Kanambe, n'a pas Rwandais naïe. P, soldats du peuple, tambola et l'omona peuple. Nalingi comme la gendarmerie nationale et tambola et l'omona peuple. Le général Amouli, au Bapesiba Azali Rwandais. Bo benganaye, bo bomaye, parce que Rwandais va bomber bisobingi, va boire qui mission à la force commune. Yangwana, Amouli wana, bate na police, Azali Rwandais. Bisengi mana Azali Rwandais. Bo bengaye. Azomo na Rwanda eskautaki. Soki ba policier ba tambolité ba konzi ya ba policier ba kozwa etout. C'est tout. Peuple congolais bandeko bangai na bokoko na biso toyebi boko batikila biso ya kotinda kake na batu bakongole nyonso bayebi kotinda kake batinda kake na Hippolyte Kanambe batinda bakake ekene koboma barwande parce que barwande babome biso mingi bakongole nyonso bayebi kotinda kake batinda kake ebeta Hippolyte Kanambe ebeta barwande nyonso bakima na mboka na biso na bokoko na biso toyebi batu bayebi kokota na nyoka batu nyonso bayebi kokota na nyoka bokota na vipere ya monene ekota na pantalon ya Hippolyte Kanambe eswaye akufa eswa batu nyonso ya Hippolyte Kanambe na bokoko na biso tozali na bato bayebi kokota na nkoi bokota na nkoi emonana esika Hippolyte Kanambe azali baboma ye parce que barwande babomi biso mingi batie biso na baforce commune ebele na bakongo na région de Kinshasa na Kasai mpe na province nyonso. Peuple congolais bandeko bangai, le lundi 7 août eyoma monene na Congo, eyoma monene na Congo. Le lundi 7 août batu na quartier na bango tokotelema pe tokokende esika ndako toyebi ezalaka Rwandais moko na quartier na biso nga nalobaki barwande bamikendela na bango Rwandais oyo bokokuta na ndako wana azali tetu oyo koyela etali ye bango babomi des milliers de Congolais. Ceux qui Rwandais moko akufi c'est pas grave. Rwandais oyo bokuta na ndako na ye bolobi yo ozali tetu parce que longi alobaki bino nyonso bomizongela na bino parce que alelaki apanza makila na bino te bomizongela mais yo otikali seke ozali tetu bobimbisa ye na makasi c'est tout oyo koyela etali ye soki batu na karte na bango tobimisi barwande nyonso batekani na mboka na biso tokokende biso nyonso na pancarte na biso le Congo au Congolais, le Rwanda au Rwandais, tokokende na pancarte na biso na radio RTNC
pour bimisa bato ya majorité présidentielle basalaka propagande ya Kabila kuna tokobimisa bango soki tosisi kobimisa bango na radio mutu moko ya ne mwanda nsemi akozwa discours ya mokuse po aloba na peuple congolais. Peuple congolais bandeko bangai na mbinza pigeon ba émetteur ezali kuna batie ba militaire ebele kuna bino ba militaire congolais bo balola minduki na bino contre ba Rwanda wana bo kende na mbinza pigeon bo antecoudre na ba militaire wana na lobi na bino te bokolonga parce que bakoko na biso baza na bino parce que bilima ya mboko oyo baza na bino parce que tozali kolite mpona mboka na biso bokolonga bokende na mbinja pigeon bo andecoudre na bamilitaire bazali kuna bolibere ba émetteur wana soki tosilisi kosala mosala wana biso nyonso tokokende na palais du peuple bo détruire mboka ndako wana te ezali ndako na biso bokoentoure yango kaka mpe bokoyemba nzembo debu congolais soki bosisi boyemba nzembo bopanzani bobandi kozonga moko na ndako na ye na nzela bozali kovoloba oye révolution congolaise oye révolution congolaise. Voilà makambo tokosala le lundi ekozala eyoma monene mpona kobengana Kabila, mpona kobengana Hippolyte Kanambe, mpona kobengana barwandais bazali kokolonize mboka na biso. Voilà makambo tokosala. Et la sagesse comme enseigne que katukani kimfumu kya masango ko tozala royaume ya maïs te oyo ezali ke bato nyonso baza na nzevo meme lisango ya moke eza na nzevo nyonso eza leki azali te mbota azali te république démocratique ekongo batindelaki biso mutu mpo alibere biso ye nde mutu akozala liboso na biso nyonso mosusu te. Soki nzambe atindi mutu bolanda mutu nzambe apesi, soki bakoko na bino batindi mutu bolanda nde mutu bakoko na bino batindi, ye nde bokolanda mutu mosusu te, mosusu te, mutu mosusu te. Voilà conférence na biso ici Ingeta Ibobo et Ibobo. Umwame hundu ya Kongo, umwame hundu ya Kongo, umwame hundu ya Kongo. Oh Kikole, Kikole cha Kongo ya mweniko, ulaya ya moloka kizoleleko, mijina ya tela mene mubande, ulonza kanda ya Kongo, ulonza kanda ya Kongo, ulonza kanda ya Kongo. oh Kikole, Kikole cha Kongo ya mweniko, wilaya ya moloka kizoleleko, mijina ya tela mene mubande, ulonza kanda ya Kongo, ulonza kanda ya Kongo, ulonza kanda ya Kongo. oh Mbita, Vita ku Kongo ya mweniko, wilaya ya moloka kizoleleko, mijina ya tela mene mumbande, mumwana vita ku Kongo, mumwana vita ku Kongo, mumwana vita ku Kongo. oh Mbita, Vita ku Kongo ya mweniko, wilaya ya moloka kizoleleko, mijina ya tela mene mumbande, mumwana vita ku Kongo, mumwana vita ku Kongo, mumwana vita ku Kongo.
Yadika Kongo ya mwenika Tilaya ya monoka kizaleleko Nidina ya tela mene mumbanei Mubomba kanda ya Kongo Mubomba kanda ya Kongo Mubomba kanda ya Kongo Yadika Kongo ya mwenika Tilaya ya monoka kizaleleko Nidina ya tela mene mumbanei Mubomba kanda ya Kongo Mubomba kanda ya Kongo